na ntango ndenge bakangi ye mpe na ntango babomi ye comme vendredi le 15 yango ekozala vendredi saint. Tokutangi na Marke 14 tokomi na Pierre. Awa na Marke 14 15 27 tokosote 28 totangi 29 ti na 30 mpe tokokoba na okaka ti na 31. Na 27 Jésus leur dit: vous serez tous scandalisés, car il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. 29. Pierre lui dit: quand tous seront scandalisés, je ne serai pas scandalisé. 30. Et Jésus lui dit: je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement: quand il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous diront l'amen. Toyeki awa sikoyo histoire ya Pierre ndenge batangeli biso. Yesu alobi na bango: ngai ndenge naza boye awa nakosikandelize bino, c'est-à-dire nakozala occasion de chute na baverset mosusu elobi nakozala occasion de chute mpona bino awa ndenge boza awa. Mais Pierre ye alobaki te, mpona ngai jamais nakozala donc oza l'occasion de chute mpona ngai epai na ngai te, epai na ngai kosalama te. Yesu kutu alobi wana kutu yo ozoloba kaka. Donc avant poule soso alela coq a chanté 2 fois, yo kowanga na nga 3 fois. Mais à reprendre encore alobi non, ngai te, soki il faut nakufa na yo nakokufa na yo. Towelelaka koloba te, munoko elobaka mingi yango pe peshaka mingi. Tozalaka bato toyoki nanu to réfléchir et puis toko répondre ndenge pe makomi ekomi to balola lolemo na biso 7 fois avant toloba. Donc munoko elobaka mingi yango epeshaka. Pierre yazaki kaka direct papa alobi ata kutu bato yo lingi kozala l'occasion de chute mpona bato menga te. Mais Yesu ayebaka bato po aza omniscient omnipotent, omniscient Dieu qui connaît tout, asondaka bakere barein oyo ozokanisa kati na yo ayebi yango mpenza malamu. Même oyo ekoyaka ye ayebi eloko moko ebombami mpai na eza te, pamba te aza nzambe. Pierre ye alobi kaka te ye te epai na ye kosalama te. Abine yo kutu na butu oyo kaka ya lelo. Yango wana towela koloba te, koloba mingi yango topeshaka, toyokaka nde mingi, to raisonnaka avant ete to répondre. Pierre yalobi ke non, jamais ako wanga na Yesu. Soki kutu kokufa malamu kutu akufa na ye nde ekozala malamu. Yango ezalaki posa ya Pierre ke akufa na Yesu elongo. Bongo eko continue, tomoni ete bakangi Yesu. Lere bakangi Yesu bazoke na ye, bakende kosambisa ye po baboma ye. Alors nakokanga wana tokotanga lisusu na 50. Balobi alors tous l'abandonnera et priera la fuite. Balobi bango nyonso babandone ye bakimi. Na 54, Pierre lui suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu.
Dabi bato nyonso bakimi. Même jeune homme moko boye pe totangi te eza na 51. Une jeune homme le suivit, naya sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Donc bango nyonso bakimi kimi na bango. Mais Pierre asalaki nini? Alandaki na ye. Maloba na lobaki akokisaki ya kolanda. Alandi. Mais eloko nini arrivaki na ye. Esika nini o ya fandaki. Bafandaki na banani. Yangwana tokeba. Toyeba nanyo tokofanda na bango. Toyeba groupe ninyo tokoki kokota. Sinon, ekozala passe. Pour continuer tolanda. Kaka na Marc 14 wana tozwi 66 et kosuka tina 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vient une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, il le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Servante moko ye wana lobi, yope ozalaki na Jésus wana. Mais Pierre asai nini awangani. Tellement malili ezalaki, azoka malili, ake kofanda pa ibache moto. Ete bazo yotela. Pierre ayaki koyotela, moni bato bazo yotela. Yepe aye kofanda mulongo moko na bango. Po yepe azwa moto. Akomona ezi. Eko kota wana place wana moto ezalaki. Po yepe asa nini. Ase chauffe. Yangwana kokeba. Tokota kaka bikotela kotela te. Na ba groupe partout. Comme kaka pisom endenge lobito yeba banani tokofanda na bango. Ya kipakite. Aibi bien ke ba oyo baza banguna ya Seigneur balingi ete. Me ye ake kofanda na bango. Lolenge moko pendeki tozaka na bangomba na ba groupe partout. Oyebi ke ba wana bazaka jaloux na ye balingaka ete. Ali yo moko wana liaka na muningo melaka na mulinga. Ali oke kokota groupe wana. Vraiment photo ye baka ba groupe nini. Oto ko ikokotaka. Pierre awangani. Malili wana tokolo bakaka moma ebe preuve. Ke pasi moko yeli yo. O nzala, o kozanga, o maladi moko. Souffrance moko ye makasi. Est-ce que okokoka ko supporter? Ke po owanga na Yesu te. To wanga na kaendenge bele. Tango to komi na pasi, tango be preuve yeli biso. Na ba maloba na biso anzamba tikinga. Pona nini nga kaka, pona nini bangote. Pona nini kaka nga pasi aboye. Or que tozo bossa na Seigneur la biso aloba, asa ila biso projet ya bonheur et non ya malheur. Toza na ba prophétie belé na kati ya parole de Dieu. Mais tango passe yeli biso nyonso to bossani. Or que nzambe ana biboya na mikumba na bino epai nanga, boya na basusi na bino epai nanga, na kozwa soin na yango. Donc Pierre na malili wana akeko se chauffer na moto bato ba pelisi o kuta yebi bango te o pe baza banguna yangwana tokeba vraiment kokota kota sinon tokoyeba kowangana. O yeza nzambe na biso na ba passe nyonso. A continuer lisusu. Ndenge balobite, il nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chantant. La servante l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Alobi oyo aza mutu ya groupe wana do bayebaka biso eza na mama moko boye
baninga batekaka na bango bien. Ye kutu nde mta tekaka bien koleka bawana. Me ye envie. Amoni ke bawana mtu batekaka bien. Nzoka bawana kuna oya badeko envie. Baza bato oyo. Bakende ki kokota kisi na bango. Me aluki kaka balakisa ye. Bango kutu bazo ba yonde mtu tekaka malamu. Ye pete bino mtu botekaka malamu. Boye bisanga kaka secret. Ba memaye na sa mai mboka ezali. Ba memaye kuna kaka tango bakomi avo kota fo déshabiller odindi na kati ebali. Bato moka ya mystique ebimaka. Bango pe bakoti basali makambo na bango babimi bakoti basali makambo na bango babimi. Ye pe komi tour na ye a se déshabiller pe akoti tanga koti kaka donc okende kaka so koma kaka babi yo oyo kotumbola biso to lukaka to bima esiko yo suso oyo kotumbola biso oko bima te okokangama biso bana nzambe tozaka na elembo na bafona biso tozaka na mwinde priaka babi yo pe oza groupe ya bato wana pona nini bayebi ke azalaki na bango me awangani kaka alobi te yete yebata owangani Yesu bayebi yo kaka oza moko na ye ba continuer lisusu pe après ce qui était présent dira encore à Pierre certainement tu es de ces gens-là car tu es Galilée. Alors il commença à faire des imprécations et jura, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Donc, azo juré na épée. Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en y réfléchissant, il plairait. Tout le monde y était. 3e fois. Toyoka qui peut sosoleli. Balobi Pierre à réfléchir. Makambo Yesu alobaka na ye. Yo okowanga na ngai. Amoni ke makambo wane kokisami. Balobi alelaki na ba verset musu balobi alela amermema. Donc pasi penza kati na ye. Est-ce que ngana yo tango tokweyaka? Toyoka pasi. Mais si vous avez capacité de luka ba raison, ce qui na sali boy, pona ye boy, na linga ki na sala boy, po ezala ki boy, to komaka ba dana Eve. Oh moi si o pesa kinga, oh nyoka tia kinga nerer. Donc to keba. Eloko moko te kabola biso na masia. Eloko nini, eko peki sanga. Naboya Yesu enga na kende na moto jamais eloko nini ekopeki sanga naboya Yesu enga na kende na moto eloko nini ekopeki sanga naboya Yesu enga na kende na moto jamais bapasi nini ekopeki sanga nazanga Yesu enga na kende na moto eloko nini oyo ko séparer nga na Yesu kozanga maladi nini oyo ko kabola biso na Yesu eloko moko te kabola biso na Yesu biso nde to kabwana nde na masumu meto lukate ko kabwana na Yesu kozanga Yesu eza mobulu kozanga Yesu eza kufa kozanga Yesu makambo nyonso koyela yo okoyeba te metango tokangami na Yesu ebalobi eloko moko te koyela yo ndenge Seigneur alobaki eske nakobombela Nzambe alobi nakobombela Abraham mon ami eloko nga nazokende kosala na Sodome Gomorrhe babombelaki Abraham te bayebisaki monei tozokende boye tozokende kotumba mboka wana nde yango place Abraham abande kointercede na tina na Lot ndenge ye azalaki na mboka wana. Donc, pasi te kabola biso. Kozanga te kabola biso. Tala pauvre Lazare, azalaki ne loko te, mais akabwanaki na masia te.
balobi oyo akoluka kobatela bomoi na ye akopedre yango, me oyo akopedre yango mpo na Yesu akozwa yango. Tala riche insensé alobi nini suna koluka, amoni ke grenier etondi, ndako etondi, doki bozwi nyonso etondeli ye penza. Ayebi te ke souffle azopema nango eza ya ye te. Badefisaka biso. Yango wana totika kotiaka na biso lofundu, totikaka na biso bajalousie. Tango moninga azwi sepela, lelo ya ye lobi kuna yanga panier eza kosirkule toujours. Balobi na tanga mapa panier ezalaki te, ezalaki ka 5 pains na 2 poissons. Mais ba multipliaki yango balobi baliaki pe 12 paniers tikalaki. Donc tout ça quand na réserve janvier ti kuna tout ça donc 12 paniers wana donc 12 mois de janvier ti décembre. Donc tozanga eloko moko te. 5 pains Yesu ye moko aza lipa na bomoi. Tango tozoliaka lipa na bomoi tango nyonso ezobatela biso. 2 poissons, confusion chiffre 2. Confusion na kabayini, confirmation na cannabis. Donc tozanga eloko te. Tokoyokisa mape jamais soni. Pasi te. Toluka te ke towanga na we Yesu na biso. Moment épreuve nyonso koyela biso ata ndenge nini towanga na Yesu te. Tala Pierre tanga se souvenir ke Yesu alobaki na ye alelaki amèrement ayokaki mabe. Pierre a se repentaki bongo nga na yo tango tokwei toyokaka pe pasi tolelaka pe tokolela kaka teke pona misolo pona santé pona mabala pona boye yango nde tolelelaka te toluka liboso bokonzi ya likolo oyo etikali ekopesamela biso nsima. Pierre alelaki ayokaki mabe pe ase repentaki. Donc nga na yo pe to se repenti na balokuta tozalaka nango, na koyina tozalaka nango, na jalousie tozalaka nango, na moua hypocrite tozalaka nango. To se repentir sino ekozala tard toya kobima Jida ezalaki mpona ye tard. Plutôt tozala Pierre oyo ase repentaki tokanisa bamabe oyo tosalaki. Tokende olelela Nzambe na biso alobi boya epai na nga masumu na bino ate koyi motane lokola ngola na kokomisa ngo pembe koleka neige. Toye place Nzambe wana. Nzamba mawa oyo alimbisaka oyo alingi bata masumu baye epai na ye kasi oyo alingaka lisumu te. Alingi toye epai na ye pe tozwa décision ya kotika. Tala Pierre awanganaki ayokaki mabe. Yango pe tango ekomaki susu Yesu babomi ye. Yesu tango asekwaki Yesu tango akutamaka na Yesu Seigneur alobi Pierre même ti alobi oui nalingaka yo. Deuxième fois Pierre même ti oui nalingaka yo. Troisième fois Pierre même ti ayokaki mabe po akanisi 3 fois. O na wanganaki Pierre awangana 3 fois ngana yo to wangana combien de fois Nzambe wana banda to botama to wangana combien de fois. Jida tekaki na 30 pièces ngana yo to tekaka Yesu na combien de pièces. Donc to ça l'effort to moni ete Pierre ayokaki mabe alelaki ase repentaki vraiment azongelaki lisusu te. Ayebaki kolinga siko pe na Nzambe na ye na motema na ye mobimba. Pe ayebaki ko servir ye kutunde mtazaki premier orateur. Na kati ya Bible ateyeli loba. Pe Seigneur atikli responsabilité abatela ba brebi na ye. Ba nio na ye. Vraiment to wanga na Nzambe na biso te. Pasi ata bisengo to wanga na ye te. Pointe tango to wanga Nzambe na biso eza pasi. To atristaka Saint-Esprit. To luka ko atriste Saint-Esprit te.
totika Saint-Esprit aza na mouvement tango nyonso tango tokwei to se sanctifier ekozala na biso malamu. Tomoni ete Pierre awanganaki mais ayebaki na ko se repentir. Bongo soki tolobi to continuer ti kuna tokomona ete Yesu na biso ndenge bakangaki ye, Yesu na biso basambisaki ye, Poso Pilate kutu mwasi na ye aye koloba tika makila inosa oyo nalali te butu mobimba ndoto na ndoto bolala te pongi. Bato nyonso base komplotaka, bato nyonso balukaka mabe na kati ya bakouple na bino, to mwasi to mobali to bana na bino bolala pongi te. Trouble ezala kaka kati na moko na bino kati na bandako. O bolukelaka baninga mabe ba Alexandre ba Alexandrine le Fongeron bozo sala mabe mingi. Zamba zangi sabino kimia. En fait que beau se repentir et koza malamu. Tomoni Poso Pilate asukula ki maboko abi ekipe ngai te. Bongo babaka ki Yesu na ba brigand. Ngana yo wana pe toza mabe me tolingi kotuka. Yo wana soko za mwana nzambe kasi mibikisa te obikisa pe biso. Yo moko biso mutu toza mabe me tolingi ko juger. Mutu ope kutu na likambo okutu ayebi te me olingi pe kumisa ngo kondima kobeta pe sete eza passe. Vraiment tomoni ete Yesu na biso babakaki ye nekulusi, babetaki ye bafimbu, bamelisaki ye bavinaigre, babetaki ye basete na maboko na makolo. Vraiment batukaki ye mopanga na panzi. Nyonso wana basalaki ezaki ka pona ngana yo babeti bafimbu ememi maladi. Basete na maboko nyonso maboko na biso ko simbe pambwa mi makolo na biso pa nyonso tokotambola. Epesameli biso mopanga batuki amemi cœur brisé nyonso oyo etungisaka biso. Babaki ye na ekuluse amemi tous les malédictions ya mabota na biso ba péché nyonso amemi yango. Tomoni ete babomaki ye kaka na ekulusi wana Seigneur na biso ayebaki na ko rendre l'âme na ye. Alobi ete tout est accompli. Eza na 37 na Marc 15:37. Mais Jésus aya poussé un grand cri, expira. Na 38, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, confusion kotina kabayini, confirmation na kanabiso. Et pas ikaka ba sacrificate babande kokota. Et pas ikaka ezake peksamelo na biso. Tozwa ki accès ya kokota kunape na bana basi na bana mibali. Esprit Saint et quitter la kibiso nyonso to. Tozwa ki ngolo. Apusa ki cri. Bongo tokomona ete soki to kititi kuna na sekuna ndenga yebaki na kokufa. Ete Joseph aya acheté wana na 46 aya acheté un linceul et descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Donc Joseph aye kosenga nzoto wana bapesaki ye. Eza na cimetière na ye place na ya somba ya sika. Azui alingi Yesu po ezaki coutume ba linge coutume ba juif ezaki ndengwana. Bongo bakende kokunda ye. Tango bakundi bazwi libanga batie. Donc kufa na ye wana eza amemi oya biso nyonso ake koboto la clé. Ake koboto la nyonso pouvoir. Oyo moyini abotolaki place adana Eve na nzela masumu. Donc Yesu na biso akufeli biso. Poma toza nesengo
kufa oyo eza pona bolamu na nga na yo. Ndenga kufi mbala moko akokufa lisusu te. Ndenga kufa wana pe akokufa ka lisusu te. Grâce wana epesa mela biso. Yangwana biso to tambola kaka na crainte à l'Éternel. Nde oyo tozo manke, oyo tozo luka, Nzambe wana akopesa biso. Tomitala, epai wapi to wanganaka Yesu, epai wapi to tekaka Yesu. Tomitala, eske to salaka malamu? Ninyo ezo kanga biso, toza libre. Na ekulusa lobaki tout est accompli, aganga ki kri. Nani oye kipeksa melu nini ezakati na biso. Men ba loi famille, Yesu na biso sa kufa ki nango. Donc biso to tele makana lo sambo. Ndenge makomi komi prier sans cesse. Pouvoir epesa mela biso nyoso bandimela masia. Pouvoir epesa mela bango ya ko telema ya ko détruire. Telema na lo sambo Nzambe na biso akotika biso te, tout est accompli. Ekulus. Telema na lo sambo Nzambe na biso akotika biso te, tout est accompli. Vraiment, Ekulus eza réalité kufa na ye na 3 jours akoyeba kosekwa pona komemela biso victoire. Nzamba kumba mapamba te azamalamu abungi na loko Pona biso bolingo ya masia apesi bomoi bolingo ya masia na Ekulusu makila matangaki pona biso tozwi likabo monene na Yesu Kristo likabo monene na monene mingi tolongola bipale mabe kati na lisangana bandimi na bandimi lisangana Yesu Kristo tika baso totambola kati na liloba solo na Yesu masia amasia bolingo ya masia bomoi bolingo ya masia na Ekulusu makila matangaki pona biso bolingo ya masia bomoi bolingo ya masia na Ekulusu makila matangaki pona biso. Tout ce que tu veux, Seigneur. Attire-moi près de toi et ne me laisse pas, Seigneur. Car je suis venu réparer, je suis venu restaurer notre amitié. Je suis venu restaurer notre amitié. Je suis venu arranger entre père et fille, entre père et fils. Je suis venu, Seigneur. Saint-Esprit tambwisa biso Dieu de gloire. Towanga na yo te ata pasi. Eye lolenge nini to wanga na yo te pwete toza balongi. Esprit nyonso ya Pierre oya ko wanga na yo tango apasi ekende musika na kombo na Yesu Kristo. Tondimi kozala ba victime ete baboma biso likolo ya Yesu. Soki eza volonté na yo Dieu de gloire. Yawe simba corps de Christ mobimba na kombo na Yesu. Amen. Yes, Lord. Na
Mapinganga yunga mona yo, yeso, ikamote. Mabenganga bolole mona yo, nandima, ikamote. Mapinganga yunga mona yo, nandima, ikamote. Mabenganga bolole mona yo, nandima, ikamote. Kasi mosa motema nangai, ezanato mona yesu. Mosa motema nangai, ezanasa mona yo. Ematina molimo nangai yo, nayepa yo ngai. Emotina mamazo nangai yo, natongolo ngai. Abae, 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 igwe, babobo, igwe. Onelisi bangolue, siba, oye kauka kate. Esayo, yesoro, maiyabo, isiba, isiba, oye kauka kate. Esayo, yesoro, maiyabo, yonde isibangolue, oh, isibangoluna, yesu isibangoluna, sayo, yeso, yesu isibangolue, isikana chama montona, donde su respiración sayo, yeso, yesu isibangolue, oh, isibangoluna, yesu isibangolue, sayo, oh, isibangolue, isikana chama montona, donde su respiración sayo, yeso. Lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses raisonnements, lorsqu'on arrive au bout de toutes ses analyses, lorsqu'on se pose beaucoup de questions, des fois on n'a même pas de réponse à ces questions. Jésus est la source intarissable. C'est ce que dit la chanson. C'est la source intarissable. C'est Jésus. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes parents. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes frères et sœurs. À un moment donné, tu peux être dépassé par des événements, dépassé. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu essaies de mettre ensemble les promesses que Dieu t'a données. Tu essaies de mettre ensemble les visions, les prophéties, les messages que tu as eus avec la réalité de la vie que tu es en train de mener. Une opposition, un écart d'opposition inexplicable. Mais j'aimerais ce soir qu'on élève tous ensemble la voix pour dire à Dieu, nous te faisons encore confiance. Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends rien. Même si je ne comprends rien, mais je te fais confiance. C'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu qui existe. Ma vie est entre tes mains. Je m'abandonne encore complètement entre tes mains. Même si, comme Job a dit, même si ma peau s'attache à mes os, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il se lèvera le dernier.
Je vois quelqu'un qui était couché sur le lit, qui est en train de se relever. Je vois quelqu'un qui était couché sur le lit, malade, mais il est en train de se relever. Comme dans un film, il est en train de se relever. Dieu est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes qui étaient malades. Dieu est en train de les guérir maintenant. Croyons à la guérison. Nous croyons à la guérison. Jésus, le soleil levant, lève-toi. Lève-toi dans ces familles qui sont connectées. Lève-toi dans la vie de ces frères et sœurs qui sont connectés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Yahweh, na œuvre où tout ça na écoulos Dieu de gloire, écoulos c'est la réalité et vérité na tia na bomo na biso. Merci pour te racheter biso na makila na yo. O ebengami na mystère prophétique les bras puissants de Dieu. Kombone kumbama esanjora na ba merveille Dieu de gloire. La merveille au saleli biso. Pour te makila wana na jardin d'Éden et bimisi Adam. Na kati en Égypte et bikisi biso et protégé. Merci pour te makila wana et racheter ba malédiction mabota. Merci pour na makila wana et bina ko memanyo sa ba maladie ya ba condamnation. Yahweh kumbama na yo papa. Pambate oza malamu na evre nyoso sali na ekulus. Kombo no kumbama eneto la mana kombo na Yesu. Amen. Sois pour Jésus, signe une gloire, alléluia, 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 gloire, l'évangile, alléluia, alléluia, gloire, l'évangile, alléluia, que tout soit pour Jésus, chantez gloire, gloire, l'évangile, alléluia, alléluia, gloire, l'évangile, alléluia, alléluia, gloire, l'évangile. Ah, bambote, 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 na biso banso, monde tie mobimba, Bidor TV, libota nangai, mabota nyonso, corps di Christ,
bambote bambote na tombeli moko na moko ete paki malamu na kombo na Yesu. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Oya biso nyonso malamu ekufa elamuka na kombo na Yesu. Ya mabe nyonso elamuka, ba maladi ba problème ekundama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ba bonne fête de Pâques, ba bonne fête de Pâques. Nzamba kumbama Pâques malamu na kombo na Yesu. Amen. Zilanda miena pasi emyangala salide mugamu zazo. Zilanda miena pasi emyangala salide mugamu zazo. Kuzulu kwadise Okembo Mayangi menamo Yanzi tusu Ositi fufu sitwa la kumbanza yo Kumbanza yo mbanza ya pa Twina kuzulu Mayangi na yimbila Mayangi Yesu wena Mayangi Mayangi Manza kwa Yesu wena undungiri twenda kuzulu Mayangi na imbila Mayangi Yesu wena Mayangi Mayangi Manza kwa Yesu wena undungiri Voyant Simbambo Gartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Zona Bila Rebutige, Tokota Nebisoto Lata, voyant Simbambo Gartala, Ayesalina Ndengena Yomwane.
de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.